Jiba za moto ya comprendre que na ko forcer souter le forcing a jibe le ko meme na liwa. Misiki ne ko mele le so lingo forcer okufa. Kanga mam na yebiso. Jibe. Ba fanatique jibe ga te bango nyoso yo pona jibe poani. Te poto to ba. Yo faut tela nga ba komo no sa mikolo kanga la jibe poani. Donc jibe na wera kofi nde ba za mo so ba forcer. Ba li ba forcer okufa. O ba ke beta 40,000 places. Okufa et c'est pas le moment. N'habitants de comme ça ba jibe na ba wera. Yo ga di batona lo bana ba agini. Bana ba 5 ba 50 jiba na agini. Neni okoza na 20 fanatique jibe oye banze monene oye ba banze ba wera ya siko ba robino tout ba fabriquer c'est normal waza loi nature rechanger idéologie on a idéologie ya ngwana eza vérité ako taka zo ba forcing sikali ako beta na ndenge mu pepo eza lelo te ke jiba ke tia libala ba nini o double dash arena bane ba oya ba oya te ba te ba to ba oya bazate ba to ba yaka makambo wana eza ba to ba zo sala ba discussion lelo. On va faire un débat. En fait, les autres comme la musique qui peine à polémique, j'y bâtonne ça qui n'a pas pour la polémique. Tous les gens qui polémique, on les a dit faire rien à faire. Donc, bah tu belé boya ko tourner ça pour faire, muta obeta pour faire, muta obeta. Alors tourne ça pour JBT. Pour ça la concurrence té. Là sur le combat de argument na opesa. Hein? Oh, bah ouais, bah kofi ba mba yebi tout makambo. On a bien une question tout ninga ba mba yebi bien olega biso. Donc JB, place ça a yebi que oui, faire rien à faire. Bah ça mona. Bon yo ati ndepso mona faire rien à faire. JB ba mona ke bon té. Na ba we ba mona ba ndeni bafana bena ba bule petit ba ki musika ba sa maramo bien jiba vani bena bo amoni 40,000 places tondaki yo ka ti amona ngote yo ka na téléphone na jibe image ya rien regarder vidéo vitesse azongeli siko fali na ne fala misile sous 5 visa na abenga ki ba pesi akelo basiko na na miso no sas ko miso lo ba ki fala le ki ba bitu ba miso nyonso na ye na kati ami kocha waziko na za bongo bongo tsa sandeni awlo baba fallait l'équipe mise nyonso bongo mutako na yemo ko pena ko lo bana niveau que soki oji problème même ina foyer na yo oyebisa fali soki fali pe msu yemo pena na baswanaka soko fali oyebisa na waziko mukwa bongo est grave mutabwanya donc comprendre que fait mayeli na et déranger muke po vers le combat na tena sa neni sortie médiatique ya papa chéri. Monsieur Banza de Monyongo Ndengeni. Ayaki ko ça la promotion ya balle de match. To papa chéri, ayaki ko ça la nini. Yo Monyongo Ndengeni. Bon en fait papa chéri a leader d'opinion hein. A leader d'opinion, il a autre promotion balle de match. Pour balle de match Simbate. Hein? Balle de match. Il est membre balle de match. Il a qui makambo ya oleka attaque leader d'opinion à cause appena mamba ko loba. Merci. Vidéo vitesse. Ko tika la ga icône té. Quand tu as la légende, modèle perso est important. Pour toi, la légende, ma Kofi, ma JB, ma Zaba icône. Ma modèle. Même modèle. Modèle à ça, mouton, faut na zalo quoi. Na zalo wa. Dès que Kofi a sa légende, mais ça, on comment na modèle mouton boya. Pour modèle à Kofi da olinga te. Olinga te. Na ça modèle, mais là comment la quoi, na boya nga. Mais à sa légende, pas commander ma modèle, ça sera mieux. Au cause du na chapitre ni nango monsieur Banzado. C'est ba modèle. Là on a le banoko autorité morale mutayo zo mona. Modèle asa mutu oyo, ça dit moi baloko ba Messi ba Cristiano, ce sont des modèles. Ça dit asa grand ba tourner performance à Cristiano ndimiango sans inquiéter, ba tourner na ndimiango sans parti pris asa modèle. Sortie médiatique ya JB Mpiana, il a cité comme modèle. JB pas la modèle, tu ba tourner mamba ba fali abo. Donc ça dit modèle est là moi dirait. O mutako koma lo papa Lutumba sima au père son nom. Koko na biso Lutumba aki modèle bana nyonso yo mona mutu mona TV finga papa Lutumba tetolo yo mona mutu mona ko finga papa Lutumba so ba tuba ba tumo be ba budé aza sincère avec lui fali azala bongo ya mona ka faire yebisa faire ba fali ba no kino tala ba tout le monde modèle tout le ba modèle et ça sera mieux vidéo vitesse ba mise ba lingana na mité mate tout na ona maisha ti e kufa nango et bien ça mi kolebelete taka depuis martyr wa zeko bazonga na Kofi tanga bengisi Kofi ayete ti lelo e umete bakabona ba ba mi na ne ba bebani adisa tipo abi wa zeko ko benga su Kofi te musique donc on dit siko fait wa zeko zonga ni nani azongeli siko fali pour moi zonga pas faire exactement faire ba bien na Kofi papa ça on a confiance. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino, Bolingaraming, et donc on est sur www.idéologie TV, David Wembe, Masoula, Balabala, toujours. Tous les Samaramura, Nengenzalara, comme d'hab. Tous les Abissona, Messi Lubanzadio, Boitard. David Wembe, Boitard, moi, la maman. Les gars, le barado. Salut, moi, 2 semaines, moi.
Tout le monde a été. Ouais, tout le monde a été. N'a pas moi empêchement. Ouais ouais. Ça y peut quand on a moi bémission. Pour photo le bapeto dans moi frère, na moi. Ça a véridique. Moi véridique na oko santé. Je pense que les loba tout ba la nangai, ba la nanga par-ci par-là donc merci na ba nyonso ba sala nga confiance de débit tout comme na niveau yo. En tout cas merci beaucoup droit au cœur et puis pour na robanda na pesina les boss président de tous les warriors Angola. Dans Angola, sur les warriors, il y a président nous communé Alain Visor. Alain Visor. Alain Visor, donc patron au Saranaté, les boss Alain Visor, on a pêché au mot. Alain Visor. Comme ça, dans moi, bataille, mais sur moniteur le bibo, c'est que tu es bitina. Alain Visor. Boss Alain Visor, donc l'autre, ça la mission, boss Alain Visor, et ça la mission bien. Puis on a pêché joyeux anniversaire. Mirda, navigateur, on a mon maman, donc aujourd'hui c'est ton jour, profite-en qu'il y ait du bonheur. Et puis maître Nina, joyeux anniversaire, donc héritier ça. Moi, ça n'a rien été ça n'a pas on est ensemble et puis n'a pas si mbote na mère ba petite Thérèse Ndaya maman na Laurina mère ba Leila Lubanza donc voilà les bosseux biga la famille sacrée donc on a bigé à boire et à manger to sola quand to sola on a biso milieu du village toujours il y a boire à manger ndenge monsieur Lubanza dans le bara donc tout ça maintenant masola balabala to sola na monsieur Lubanza to fandi boye to moni papa chéri a salu moins batembele à Bandeko le Kalekasu na TVT. Sortie médiatique à Papa Chéri. Monsieur Banza de Mounion Ndengeni. Ayaki ko ça la promotion, il y a balle de match. To Papa Chéri, ayaki ko ça la nini. Yo Mounion Ndengeni. Bon en fait Papa Chéri est leader d'opinion hein. Un leader d'opinion, il a une promotion balle de match. Pour balle de match et Simbate. Hein? Balle de match, il est membre balle de match, il a eu makambo ya oleka attaque leader d'opinion à cause à peine mamba ko loba. Ma ben ngande siko yango yo. Ya on a zo ngana expliquer o benga pona to solati. Est-ce que bokamba moko be balle de match ya Papa Chéri yo lobi ke ayaki pona balle de match to nini. On a expliqué que balle de match et Simbate. Album ko Simbate toza ba meloma na bonne musique. Lo so ke Simbezaka Papa Chéri te mta oyebisa biso Simbete. To le kana banzela to yokaka o yokani o yokaniti. Voilà. On a problème na Papa Chéri. Deuxièmement, sortie médiatique à Papa Chéri, en tout cas, 70% j'ai beaucoup aimé. Non, Papa Chéri, oui. Moi j'aime déjà vrai. Ouais. Tu vois? Donc Papa Chéri, j'ai bien piano, ranson, vie rambo, vie toi mikolo, basala, tana bango fallait basala. Et puis basala qui en paye bien. Époque na bango. Mais lelo jiba lobi ke c'est-à-dire aza sincère ya loba ke lelo na ko sa makambo kwa ba falina ba we raté oui. Ah papa, pour les Congolais l'ingati mtaza sincère envers lui. Jiba piano. Ouais. Est-ce que jiba kosi? Na sortie médiatique nous comprendre que jiba lobi. Oui. Donc si arena eza sous makam na bango te. Akokate. Oui. Bosoyo longoli jibe na mikolo onyo sina enda betia. To kesko na terre yo lingi pona linga ovana terre. Na makambo osko to kesiko boy bon jiba lobi ke ya milongo li bona enda betango lelo to tshele lelo na mikolo tu bazawana sauf mutu te mikolo tu wa abeta rena te abeta te ko fe abeta rena abeta ta ko wase ko abeta rena abeta te mais waze kwa leo mo oyeko zongi le 5 fils ayeko zonga ayeko kumisa faliti ka waze kwa yo lobi wana ti papa to yeba ke loko mo na vie il faut mutu fona mutu no yeba ke un jour ngata na ngeko sila ngata na to kana ba redika la papa soka l'équipe gilet mutako kufa lelo to ala ba fali to ala ba fere et longo li redite mais redite tika lika ikona sala ki o sala ki na ba suki na ba to katango ba gilet voilà et c'est normal ça dit jiba za muto ya comprendre que na ko forcer souter lelo forcing a jibe lelo ko meme na liwa misiki ne ko mele lelo so lingo forcer okufa kanga mamna yebiso Jibe. Ba fanatique jibe ga te bango nyonso yo pona jibe poani. Te poto te yo fotela nga ba komuno sa mikolo kanga mla jibe poani. Donc jibe na wera kofi nde ba zango nyonso wana bali ba forcer okufa. O ba ke beta 40,000 places. Okufa et c'est pas le moment. Na bito to kumisa ba jibe na ba wera yo ga di batona lo bana ba agini. Bana ba 5 ba 50 jibe na agini. Neni okoza na 23 fanatique a jibe oye banze monene. Oye ba fa banze ba wera ya siko ba robino tout ba fabrica c'est normal. Waza loi nature rechanger idéologie on a idéologie ya ngwana eza vérité. Ça dit jibe le latika li jibe il a fait so cop moi monana beti abeta na kina beta trop chaque dimanche. D'ailleurs wenge bese to kese beta mingi. Na ba weekend il ba jibe bana ba fanatique ba mikolo mona ba lozi mwamba ba komona bwa wana mona bona sa. O bazanga ate. Toke na contexte wana nde monsieur Lubanza de lobi ke jibe abeta chaque dimanche to abeta trop na kini. Donc, c'est que Jiba tiki na musique té. Oui. C'est que problème nini ezoko se poser pour Jibe o wana zo beta ka musique ti lelo. Ako mona niveau le msu ya ko beta ya ko tsa date
Libanate. Asignata, il y a 25 000 places. Arena Morobo, il y a 17 000 places. Je ne sais pas quoi ça la monter. Il faut que je mette à Kanakin. Abeta na kinte shiba to beta na États-Unis. Problème c'est que c'est posé na be fait na ba fait auto commune ngo siko. Ça dit pour beta concert na poto na lobité que shiba go beta na poto tete. Ou auto beta na Angleterre abeta ki. Na lobité wala za go limiter mutu non. Ko fi pas go beta concert na poto. Non na ba contexte ye moko pe ya JB lokola. Te akobeta akokene lelo msupe LC abeti. Ba via mikolo ba se retrouver na banzembo ba Jeannette Bombole ba ya bongo ndenge yoka nini bana nini zaiko atobeta miki atobeta mais so telo mona ba vie ba se retrouver ouais ago taka zo ba foxing sikali ago beta na ndenge mu pepo eza lelo te ke jiba ke tia libala ba nini o double dash arena bana ba oya ba oya te ba te ba to ba oya ba zate ba to ba ya kama kamwana eza ba to ba zo sala ba discussion lelo. On va faire un débat. En fait, les autres comme la musique qui peine à polémique, j'y vais tourner ça qui n'a pas pour la polémique. Tous les gens polémique on les allait faire rien fallu. Donc bah te belé boya ko tourner ça pour faire muta beta pour fallu muta beta. Tourne ça pour JBT. Pour ça la concurrence té. Là sur le combat de argument na opesa. Mais j'y pas ko lana. Na c'est autorité morale yo ayeti. Oh muta bimisango ça nga muta lo mambo azate. La nanga mena bien ça dit JB a robeta na ye ma robeta là. Public moko normal alobi la tiki musique te malobi ke na vago e komeli na mopepe oyo nde akoki kokota na kata ba bêtise te kokena maison Schengen ovanda wana olela visa pour ka kokendo beto la sabatu non ça dit tant que ba y a rien privé rien à prouver ça na raison parce que une époque na bango avec na ba rivalité à salle les lobe to komi na ba arena donc les lobe ba fabrigas ba héritier ba nani ba komi ko na défi ya arena parce que défi ya Zénith na ba Olympia wana zaki pona ba ferry. La nanga be na isa moteur mabe papa. Bongo na lobby boyo kanti lelo defesa sur Olympia. Ti de l'Olympia so beti héritier beti Olympia to fabrication normal. Mais défi ce que to kena barena. Parce que chaque époque ils ont défi na. Époque on a qui fait beti Olympia boki bolani. Beti Zénith boki bolani. Beti pas de sport qui bolandi. Mais lelo beti arena bangono siko lelo siko yo ba Bercy siko lelo comme siko époque arena. Oui. Au moins te fabrication casino même maloko so beti le côté. Et ça concert amune était éviter ça on a beaucoup de confiance ça dit époque autocommune normal quel est le jeune amateur batezanine arena quand les aki Bercy Zénith Olympia le comme arena donc faut tchali ba na arena ça dit ça ba challenge ou epoussane comme une époque nango na génération musuda c'est tout à fait normal donc moi je pense que JB sorti médiatique na ça là qui nango bien aliko lobaki na ko focuser sur makambo te aussi na joie qui na bomba et puis na les sabana et puis OK nango bien sorti médiatique à JB selon yo et la kisi que ba no kwa lelo ba faire na fali baza mwana ba osamba makamba bien bango to ba yebi on bien oleka biso hein ba wera ba kofi ba yebi to makamba na bio ngo question tuninga ba yebi on bien oleka biso donc JB place aza yebi ke oui faire na fali baza mwana bon yo atinde biso mona faire na fali JB ba mona ke bongo de na ba wera ba mona ba ondeni ba fana bena ba bule petit ba ki musika basa makamwa bien jiba vani bena bo amoni 40 000 places tondaki yo kati amona ngote yo kana téléphone à jibe image ya rien regarder double adresse à rien yo kana téléphone à wera regarder na téléphone à wera so do finir kati double adresse regarder les gars frère et ça ka ke lelo et ça bango c'est fallait se faire ba do kumbela c'est tout à fait normal même qui les suit pas fallait na faire était lobby so ça continuer ba to misu ba oya mais le plus important c'est ali moto faut comme modèle nga iloko na senga kapa ba leader na biso ba vie wana mikolo ba sake fort ba koma ba modèle ça la bango bien kidi kamba wera ikamba ya faire wego lobi na yo likamba jibo lobi na yo likamba robino lobi no bien lika et ça la yo dimension mo bonde ba yusundo ba zaleke peso classe mo na valait pour mta ko cracher pa no ça la passe mais bango ba bazongela bango ba so izozongela bango pourquoi so ba tuni ya fali bo so ba zara bien te abudango omoni wase quoi wase wa komlo kwa mutu ba sa kukule ya mbembe mama ya batindike bo bazongse bo wase wa lobi asaki alobi o faire danger ba golo fali yo za numéro 1 te le la zongi kuna kendi ma fali abi même so libale ko fo fali bonsa o mon OK na ndenge na ya wase ko na intelligence ne so ka zala ki ne déjà depuis kala bongo ke fait olobi be fali bien ngasa na problème te bazo kota pe na ba problème bango mo bazo nga ba kota na buzoba on comprend déjà ka mo interpellation to sala bango ke boyeba ke musique eza na ka diversement mais na kata musique mutu pa ko za lo sala ki ngo bien puis à un certain moment tika li pays modèle ko tika la ka icône te ko tika la ka légende te modèle pe so est important pour toi ba légende ba kofi ba jibe ba za ba icône ba modèle même modèle asa mutu mona funa za lo kwa kofi Neti kofi za légende mais so ngoko na modèle mutu aboya pour modèle kofi da olinga te olinga ta na za modèle mais na ko mala kwa na bona nga
mais aza légende bakomande ba modèle ça sera mieux au cause du na chapitre ni nango monsieur Banzado c'est que ba modèle dans la ba autorité morale mtayo zo mona modèle aza mutu oyo ça dit moi ba ba Messi ba Cristiano sont des modèles ça dit aza grand ba tourner performance à Cristiano ndimi yango sans inquiéter ba tourner na ndimi yango sans parti pour aza modèle sortie médiatique ya JB Mpiana il a cité comme modèle je vais pas la modèle tu vas tourner ma fallait problème na bango ezali yango na expliquer yo na loba modèle ça a été une émission moko modèle a été pour une émission moko oh modèle ya bon te modèle eza forme na manière na ndeti donc ça dit modèle eza moi dire o muta ko koma lo papa Lutumba sima o père son nom koko na biso Lutumba aki modèle bana nyonso yo mona mutu mona TV finga papa Lutumba te lo yo mona mutu mona ko finga papa Lutumba so ba groupe ba tumo be ba boudé aza sincère avec lui fali azala bongo ya mona ka faire yembisa faire ba fali ba donc no tala tout le monde modèle tout le monde modèle et ça sera mieux ba fait wana façon ya nengo zo ba base la modèle ezaka ki mutema mabe na bango to balingaka ndete ba céder pouvoir pas ba petit yango nazo loba no eloko so boma bango za trop ki congolais na trop ba tu ba vanda na bomba c'est yo za prêtre bazo ba teke na minute o faire na fali ba comme mona ba niveau o mona eloko boma bango za nini ya yebika aza na succès ti lelo lelo jiba yebaka aza na succès weka yebika aza na succès kofi yebaka aza na succès wana nde bango bayebi na bato batura bango mais biso bato tokomona na terrain baza te c'est sila kala otya apwane eza te jibe wera tolobi te kasalaki eloko te tolobi ke succès nde ya kala ya wera wana efakata oyo ye te c'est-à-dire atikali kofi olobi de grand prêtre na ndula saki ofala ça mais bato bavana na babisa bango ba petro biloni ba osala nzo ba petro peso okena ndenga bio mwa pe eloko pe vi opasala ngo te to bongo ko boko kosa te o vi asala ngo te o so man mais eliko lo bateke petro na lekivi non faut que ça là to bande lo barato ta moi mai na vino oui entre guillemets au salaki mais bakoki pe ko sala pe ope yo salaki te mais yo le kola mutu so la saki nzela yango so la continuité alors yo faut ça la ming na sagesse ya ko ba discours na ona ba sortie médiatique na yo po et les étés pour plus comme les batu bando yelo siko oboyo o salango yango so mona ba premier zo botamaka comment est-ce que autorité morale aye. Merci beaucoup à toi, mon bon Samoa, Ben Wouli les Gabonais. Ben Wouli les Gabonais, Ven Abissa Moulumba, Alfèche la Poulga, Yebissa Ven Abisso Ben Wouli les Gabonais. Ah, Masola Balabala Yango. Batala Bisso. Alfèche la Poulga, oui, Madame Lazole, et puis Paulo dos Santos Guerrier. Paulo dos Santos Guerrier n'a pas son mot, espoir en Mayonzika. On a ce qu'on me Balabala. Pour toi, peine à ton toit, Vimayo. Ah, Vimayo, et puis à contrôler ville. Secteur à ville qui ne peut bien puis na pesi mote na main du vita garçon Paris à main du vita masana ngai donc ya tima ya tongo donc yo yebi et puis na pesi mote belé na dada Shabani voilà président na biso ya bato tout ancien belgo donc so zaka ancien belgo ba ke président no ko moné dada Shabani Bodik Matadi Union européenne monsieur le banza de Bodik Matadi alors sur la moi genre makambo lo ngende moi mabe Paulo dos Santos yebisa Bodik Matadi nga do pe so message au bébé dans le banon lobaka nga Bodik Matadi Union européenne kota masola balabala et ko sala bien monsieur le banza jo Anaïs Muta mabe to continuer masona biso to fani minga lolo na ba sortie médiatique to fandi subo to moni Robino Mundibu na sortie médiatique na ye na ebité soko landa kiango bon nga to lien wana uté musika les États-Unis 001 Hervé Lumeka pour y avoir mona mutunanga Mangela garçon États-Unis t'appartient Mangela yo arantima yo neto lo la charité bien ordonnée Hervé Lumeka mtamta tindela nga lia wana bia papa ta Robino Mundibu ouais na mona Robino Mundibu et puis Bonaki ala pas bengi ngai Bonaki ala la famille a beka to zagni lobia Bonaki ala pese mote ce Bonaki ala yesko so monio au mona ce le jeune millionnaire Igor Kayala et puis au mona Glody Maseke. Ya legina ba pasteur na présence. Glody Maseke na peso mot de jamais travel. Ya nini lo wango? Jamais travel. Yango na Glody Maseke donc ba tout bwana moi système o luka visa nini Glody Maseke azawa. Tu dazara kota makamba sala bien. Puis na peso pe mote na Jojo Hidalgo. Jojo Hidalgo ouais. Donc moi je pense que natala kiango mais Robino Mundibu na ba niveau musupe ba okomela il faut baza na moi ba manière. C'est-à-dire ba crash mususu ya ba bongo za su ba niveau pe ya bango te. Eza ba niveau ba misia ba bandi musique sika. On a traité des plics à quoi malade ndeke a fini Fabregas le roi Bonobo
azo finga pena donc benchir moko c'est pas des sens. On demande ba biloko auto zong sango ka interpeller bato. On moni lelo faire rigole za muto peut-être avant na pe bozo regretter be mission musu pas sala na passé. Frère passé rattraper à muto na présent. Oui. Ba mission pas na moi maturité. Lelo langage moi ba ne ko na moi ba crèche na musique ça peut passer mais faut na moi ba code. Mais ko ingénieur muninga ndengwana na mona ngo trop surtout bango bata wengi bana biloko wana to ya kufinga ka bato ndengwana. Bata wengi. Bango presque ba leader. Finga na. Eza mabe. Na mona pe Olivier azo finga na mona pe déplique azo finga Olivier na mona ba même Fabregas pe na mona moi finga pas que comprendre ba biloko ba bongo c'est pas bien tu comprends c'est pas bien pas ça na moi retourner moi c'est ko ya ko cracher na musique mais bongo ti na tala ki en tout cas na okimawa ozo moya on na ba no ba modèle faut faire très attention ba biloko lobe ko kanga bango batebele mona to côté la fallait côté la faille oh côté la fallait on te kizawa on te dit qu'il fallait de pas le mois de 2006 pas ko faire le midi et mission crash ya mabeza te au moins makazo finga mutu ya ko finga boy to ba crash te crash ezala na musique komi kumisa ya ko beta bordir komi kumisa na musique eza moment maka finga mutu batala longi mona na te non na yoga ngana na yoga ngote so eza na ebite bata baba balax eza te mais comme kumisa na pona bata balabala la nenga mabete boyela biso mwa vidéo moko auto moni venanga wi fallait leki na TV bandi ko finga exact donc berrer on a passé on se rattraper bato lelo Robino ndeng wana c'est pas bien on a perdu des familles bana no ba otala yo famille belle famille otala yo na même émission Robino mondi bazo regretter ndenge a chrétiaka faire pour na ba vie abi ba golo ba yela ke mabe. Mais quand on a même émission, on a finga bandegone mususu. Omoni on est. Bon, yango lo na lo banoka ki lelo ba musicien belelo ko zuma bango so alinga kende émission na mututa ko lobana yeke te o ko lobate ko lobate. Bango nyoso ba ka ba grand prêtre. Moi plus la plupart bato batambola na bango wana za yemta leki bato yango. C'est ça aussi le mal. So on va encadrement qui toko ba artiste na biso yango moni évolution ezalaka compliqué. Zoman ba mise faut ba ça que fort ba comment na ba niveau bena ko wana mutu ya biso ko o ko lobango te pe lobi yango te. O ko lia ngote po lia ngote. Faut pas za na bango. Matabongo. Ba bureau bango no so ba mandia ba biki na suka président ta opéra. Ya président. Ya moni nyoso ya oloba ba mona nga bien. Nzamba lobi. Zoman or que c'est pas bien. Za berere belé ba mise ba sala. On a communication ko zo mona émission moko ko bomilo makambo ebele. Émission ka moko ko bomilo makambo ebele. Te faisait loko faut za la pena cohérent il peut yeba nino ko loba nino ko loba. Et là musu question musu ba go tuna oza na tribunal te ko ba oh les gars. Les lobes mission internet et belé comme ya pona ba base. Ba to ba ko mo ya ko tuna ba question ba tuna pona ba base na ba batala. Alors yo muto tala faut faire très attention. On comprend muto zo loba faut faire très attention. Si connaître na biloko loba gi wana. Bon, je pense qu'il y a peu ba chokaka yango moni pa ko choquer. Donc ça ka flèche zo ki na aller, yango pe zonga na retour. Donc to ko condamner mutu te mais to zo loba ka ki na pona bango nyosa en tout cas boza la moi manière ya ko ba ko loba na télévision. Ça compte aussi. Ko na ba biloko moto finga po ba betla ko maboko na sima. Vous comprenez? Mais c'est important. Robino Mundi na mise na single a boaki plan à marché. Surtout biloko nyo surtout mikolo zo kanate. Mboka on dit ça na ba problème. Biloko Robino. Ya Robino te musique presque belé yo kanate. Yo lo baka Robino point. Ba mise belé biloko na banga yo kanate. Ezaka Robino te, ça va minsembo belé bimi récemment yo kanate. Fabrice pas ça là ya na des plis qui nse moko yo kanate ba ça sou mususu. Ba belé ba balle de match, ba nse bimi belé album akofi yo kanate. Bimi belé yo kanate. Boni zo kana. Formule c'était betara. Oh, dynastie betara mukie, chemin de la gloire peut beta moi mukie. Oh, bonga na kosa mutu makambo te. Bonga na ka pona osepesa mutu te. Tozo loba yo po album so beta mukie. Yo po yebi. Ke yo nden seconde mdo loba. Ponga na tunyo yo tuninga. Tant to loba mukie c'est-à-dire ni no ko ça l'exemple 20 nzembo. Soki 3 to 4 mte beta ça ja mukie. Parce que 20 divisé par 10 égale combien? 20 divisé par 2 égale combien? 10 bon yo za 4 ça logique. To lobi ke bato baza ba fanatique ba mission on a ba cha poids. Ba yoka ba nzembo ba kende ko somba ba kende ko saba ba kende ko streamer yango nde to ko ba message to ko pesa ka bango. Teke to ko ya ko kosela bato makambo. Neti nga na vandi ba album Robino ebeta fort on a cosite. Wana longo milieu du village. Robino azara suna po akoma na poème ba vie. Yendo banda ko beta ba millions ba 14 millions zo comparer na faire na 3 millions, y 14 millions. Non, je pense que ba comparaison à ba vie na musique et ça bien mais ça na ngo pe na sens te. Bon so sali ba vie belé le but que yo le give je ça nyo along. To ke na musique na terrain wana te. À chaque époque, ils en a makambo nango. To ye na monde internet ifité so ko ça pe vie. Mais le but le give faire, Robino ko le ga faire na ndeti na ndeni. A le ga faire ndeni, faire na makambo ça ça ke belé. Robino na sali yango te.
On comprend. Tout sur la musique n'a pas sentiment, tout sur la musique était na té. Il y a un moment ça effort au milieu du village pour na makambo. Robino a un niveau à faire, c'est que faire na salité. On comprend le but est ça la té mais toujours sur la paix mais Robino il faut se focaliser bimisi nzembu ça la promotion, tchaba moyen promotion aussi ça compte de l'argent ba misa ba misa mbongo. Ba tika ka ko somba ki téléphone iPhone 15 sombi quelque au lac ça on peut filmer té. Promotion de scooter. Les promotions c'est qui na ba chaîne pesa bato ba mbongo ba tchaka tchaka yo ba kota. Bon, les canaux émission au chrétien. Ça sert à rien. Musique, on a déjà sur postal, on bien même battre ma finger, ma place n'a pas comme dîner. Ça n'a pas confiance, oui. Même bateau va finir là-bas. C'est ça, ça la constant, bateau va compter que bateau peut tout peut comme ça et comme une on l'a mis à ton finger. Tout à l'heure, on va pour finir. Et comme il peut comme appelle Kala. Même il bango mo peut leader comme appelle Kala. Donc les longs n'a pas comme que c'est réservé même leader on a. Na les canaux sur la TV. Au moins de faire des pas les gars, c'était bien. Et faire les les gars, c'était bien. D'ailleurs on a après ma roloba bien. À la bonne époque, ça n'est bien vana. On a lobby to. Bon faire un bolo dans la télévision, y habite. Faire un fallu bolo dans la TV. Hein? Ah. Ça la confiance mutu. Ah ngai nzambe na ngai. Ba bolo dans la TV. Mayo, comment le peut autant à trop émission problème nani. Donc faire na koloba la télévision na donne mo ba fait quadre avec Kofi bolo dans la TV. Ako ko se défendre mo. Wera bolo dans la TV te jibe bolo bate. Héritier bi koloba la TV, manda bi koloba la TV, wazero bi koloba la TV. Malgré mikolo a BBC pour embremer PC comme ça mais ça na bateau bi koloba la télévision. Ils ont raté oko nzamba pesa mutu nyo sauter au fait. Oza fallait oza nini mais télévision za na ba ndenge nango. Ya na bateau to biso to ba kala biso Kofi botonda botala. Kofi ba ko seli kama ya défendre na biso ko biso ko seli. Oza ba satinda mutu. Oza ba donc il sait parler. Ils ont on est tué masola bala ba leki mais ba lo ba bien te. Molobeli aye autorité morale sans qu'on finga ma pesi biloko batali et puis et qui na vitesse yo yebi donc ça donc c'est pas donnant ya mutunyo donc quand ça teno moni caméra ba choyo loba neto loba to loba batu oh loba nini ça compte aussi donc biso to sana ngozaka grâce donc wala mina sala nga confiance monsieur le banza de to cité na biso moi loko moko pona waze kwa batu balobi moi trop peu pona ye batu na posa pe bayoka opinion na yo waze kwa akomi na niveau aloba ke à tous un problème global na Congo wana alobi te ka ba musicien mais alobi à tous un problème global à tous un problème ya mukanda obi ke apesa na mo mutu mo mbote s'il te plaît pour na kwa mamba wa siko pour mamba wa siko moi sérieux wana osuka na ngwa le boss Alain Visor ah donc so ara na ngola yeba ke président ba warrior comme on Alain Visor donc so ko saka warrior na mboko yo ata yo kanga kanda yeba ke warrior nyoso na ngola wana fali mutu apesa yango Alain Visor. Le président Alain Visor, donc, n'a pas son moté, boss Alain Visor. Fanny m'avait valeur ajoutée. Est-ce qu'on a Paris, Arawana, donc il y a Paris, Dubaï, Bambo, on a tout à ça, on a dada. Fanny m'avait, c'est seigneur. Masola balabala. Oui, mais tout le monde au salon à l'obala, ok, mais on sait qu'on a bébé en a Kofi. Au côté de doute. Oui, mais. T'es au lobala que Bolingo y a ba musicien et ça a monté maté. Siko bolingo muso ezo bangisa nga ya mbebo mikolo eza fabrication na déplique tango bako beba natala film ondimela nga makambo bako lobana donc omone bazonga na bongo muna mtakala biloko na bomba eza lo wande mona ya vewa siko nde bazonga na Kofi omoni sandaka zadite otali sandaka zadite leka Kofi abi oh mais wa siko aloba ko mukola mona na Kofi aloba ke leki bona net donc poso comprendre que bako zonga na mo eza pona ko sepelisa bato na mutu ana kuna to yoka na tenga na photo to coopérer mais ensuite ça na motema te ba mise balingana na mitema te ah tout na ona maisha te e kufa nango e beza mikolo ebele te taka depuis martyr wa zeko bazonga na Kofi tanga bengisi Kofi ayete ti lelo e umete bakabona ba ba mi na ne ba bebani adisa tipo abi wa zeko ko benga su Kofi te ah musique donc on dit siko fait wa zeko zonga lina azongeli siko fali pour moi zonga pas faire ils étaient pour faire ba bien na Kofi papa ça ma confiance azongeli siko fali na ne fala misile sous 5 visa na benga ki ba pesi akelo basiko na na mission no sens que mission lo ba ki fala le ki ba bitu ba mission nyonso na ye na kati on mi coach waziko na za bongo bongo ça ndeni lo ba fala le ki ba mission nyonso bongo mutako lo ba na niveau que soki oji problème même na foyer na yo oyebisa fali soki fali pe msuye mo pena nana baswanaka soko fala oyebisa na waziko mukwa bongo est grave mutabwanya donc comprendre que fait mayeli na et déranger muke po vers le combat na tena sa neni
Pour nani, yango na yebisa ba mission lelo. So moni ke na mutu na fo boso na bino ka teteli. Wa boso na bino te sa na ngelo te. Et puis dato message na makambo ke mutu akufi oyete. Vira mbo komele bibemba. Eta papa mba yata kestera. Yata zate. Ani ka quadra. To yebi da ke so ko fa ju premier shiba ya nete. E yeba na nango. Essaye nango ye. Ça dit pemba mutu aka na maboka nzambe. Oui. Ko kende ko fonctionner muninga na bokoma na relation mo ozo mona ke eko kende musika te. Eza taba retomber na. Donc tozonga suna mafinga ya waze kwana kofi tozonga nango pe waze kwa zamta mutema mukuse azaba jaka bato soli kamisa le pasaka koloba tanga koloba fera mbo pa bongo atono mona mission ko faire lobi tozongi na biso suka na kofi wana discussion na waze kwa yakala mais sur le terrain puis waze kwa na kanda ya nzembo wana simba te ko fe mbona motema malamu te au pire ba ko bango de te ba ko bango 4 kofi na sandaka zadi koto waze kwa na Germain qui temoko musique comme musique zo do citer na yo autorité morale ngolo ko mesa robe yango autorité morale na basola balabala et ça la bien autorité morale ya masola balabala monsieur Lubanzani donc parce que fana penda tala le bité ndeto bebe na kofi na place okende te bon akimela fana ke ka pas fali bon okende côté ni akepe pas fali aller fallait résoudre pas problème na ye mbala moko fa lobby siko vie bimaki déjà lobaki déjà mambabe ya fali après ko zonga donc en fait je pense que sera zongi kuna vanda sko libela kasi parce que ndaki na ngamba fali en tout cas pas fali bandolo babola mo fali fa vanda pena na wana aya ko saba ironi na sala kate na tongo so yo numéro 1 so za numéro atika babiloko wana je pense que conséquence corrige mieux que conséquence que conseil conseil plutôt wawa naza muto oza pe muto eza la piste so do waze kwa utatanga kolega biso sa ba bêtise bon biso to sa te poani zo ça na biso silika donc je pense que merci beaucoup na banoso ba Rolanda biso donc ba suggestion ba commentaire to ça na biso na masola balabala donc pour na citer derrière moi ba mbote wana pe sika mbote na Paulo dos Santos guerrier tonto a vie contrôler ville contrôler nga Kasenda contrôler nga Mutamba puis contrôler nga Mart na pe so ba mbote Hervé Katanga la légende manager petit na Gloire Tungu Gloire Tungu ba fe na yo mbale balela yo zale ka yaya et puis Tarsis Bambela na Tuga na peso mbote Folvi Mbala aya Mbala donc et puis na peso pe mbote donc na bi ka to ça na bon retour au pays Folvi Mbala Neymar Katenga jogador bonito petit na nga Liliano Pedro yebisa Neymar Katenga masola balabala yango Pedro ba ko motsaina ba journal Liliano Pedro wana petit palais jogo ko sala te puis Harmonie Lema maman na Ardi donc Harmonie Lema wa toujours puis petit palais donc et puis na pesi mbote pour na ressources les boss les mvwandu le boss André Lema Dielema Charan Zambé maire déclaré Afrique centrale ba pays tout au kangama nango pembeni a déclaré moko puis pour na ressources na mvwandu moko auto tikali na le boss Alain Visor kuna mai côté mai Alain Visor wana Alain Visor boss a rosana mai le boss Alain Visor salanga bena confiance na imam na lolo na salo confiance to kota gikolo to kende mena gikolo donc maso babala to kende wana na fe na Gilles Makaya ave na 54 ans na peso Gilles Makaya célèbre Gilles Makaya donc na peso bazaka bon na Hervé Katanga là et puis maître Malela Kulumbimbi donc Christian Mouteba cadre mboka bisima kodo stade des martyrs héritier nzezalo na akina o journée no yango petit na Berveli Gucci ayo na robosa na rote na peso mbote donc et puis honorable trésor Poutou Boni Basangwani wa bronze donc la famille est sacrée na Lubumbashi motema Miss Gaga honorable trésor Poutou donc on est ensemble et puis pour na bata faidadi le na pe Miss bino mwa dimi na bo ara ve na ngamo kani mombela et puis na bo ki fe na ngaskwa kuna mususu na Paris arabasuki ya pembe Deneric Abelo Branco aya na Paris wana ve poto na âge ya 52 ans na pesi oka mbo depuis Tony Lubaki pour na kosuki sana nzamba visa donc on est ensemble la famille est sacrée kitoko. Merci beaucoup na batutu oyo ba accompagner masolo balabala oyo ba accompagner idéologie TV na ngaki mpe na pengelo ko moko boye na bato balabala ba faille na biso ya liboso na ba no bolimisa bo tenir biso rigueur te na ngaki na ebisa bino to na informer bino ke masolo balabala eza canal moko eza commercial donc bomo nango normal ne to fandaka boye mutu mususu aye na ba genre moko boye na yambiye alobi makambo na ye ou soit alobi makambo musicien soit alobi makambo ya songolo pakala donc eza normal po masolo balabala esengaka eloko ekotaka eza na bato mosusu aza na posa loba aza mwana eloko na ye donc toza obligé photo yamba ye po bébé Davinel il faut bafutele nchik Nela aza obligé
il faut basombele mo eloko moko boye donc bakabelo mwana po tanga nyonso ane yaka kaka na masolo ya balabala babi yo moyamba bato nyonso lokwa baanalyste yo sikoyo fo salaka part des choses so moto aza fanatique ya misien soko etuna mamba misien na bango parce nga mpe babengi nga tu bapesinga mo baremarque babiyebisa David Ewembe banyonso baoya lokwa baanalyste profite nga kaka mbamo na émission nga na koprofite te tozalaki nodana alobaki no bato babengi balobi bon su au bandela même tonto avimba ya alobaki ke bato nyonso bakomoya tonto avimba yo za numéro